Toza victime ya ba inondation, mai ezo déranger biso à tout moment. Tokufa, ye leta linga kunda bibembe. Olobi? Leta kunda bibembe, facha linga kunda bibembe. Biso na bana msusu, balinga ki bachola biso aw. Souci na biso ezali soki possibilité ya kotonga ba mai oyezate, ba l'ex ki tracteur. Soki tracteur eleki esali kirage, mai ekokoma na se. Même si mbula ebeti ekozwa makoki ya kokoma na banda kote. Mai oyo so déranger biso makasi. So mbula ebeti tozakana kimia te tolala te. Ka mbula tango ebandi biso be tozali banda. Ya kokanga mai. Tala ningi tozolala libanda mai ekotiti na kati ya banda ku ba locataire tozakila bango no so babimi bakei. Tozolala libanda na bana. Na bangungi bamiyibi pe ba déranger biso na butu to mbule bandi wana na biso maye débordé to komo kima na butu wana na bana ti likolo kuna to ba air ni déjà ezala ba désert to komi libanda na bana tozolala neti bangala moko boy tozana ebala to komi ko pepa ba mai nyonso ekoti ba mbongo ebebi bilambe ebebi bana bazotambola mitakala biso ba mama ko senga ka bilamba banzala tala ba fufu yangoyi ebebi bebi yango ya konika saki eza aw to kolia nini ba to biso to vota bakenda wapi ba Samuel Tanda batala ka biso konjayo ina bakotiole Matie bobola makangole Jala kisi ko toza kana babase tozo kene ka mwa na mwa Jala jala mtozo kene bana bakala foye koza wapi leta ya nini na kaluka bakima kabisa te pona nini toza population te bino moko bomo tala banda to banda kesu souffrance ba jeune dolala te mibali dolala souffrance au tala mapa liri ya mwana mateli siko sabiso ndako etondi mai lopongo etondi mai ozolala wapi papa kola nanga vraiment kaka taka na technique ikola to taka na moi ba mbetu moko ya kala site papa to matisi ba brique likolo to matisi mbetu matina ka moi niveau likolo to tie un matelas likolo papa na sens wana mais pour le moment na kimi penda kwango c'est nini na kimi okimi ndako na kimi ndako na dauna moko ndako nga moko papa na kimi yango papa na ye pa sika madame akimi la tour du bosso bande to kimaka tour du bosso ndeto tika ya tika na ayoka somo ya mai wana aboli ko zonga na mpanzi na ngana zali alonga suko bana baike ko bimsanga papa zonga kuna sika mama zali totana ni mai ndenge inondation kaboli na love ah papa ndegola inondation kaboli na love mokonzi pardon papa oyo séparation basali biso boy papa ya nko mayo papa za nko papa nko papa tate pas mususu bani pas mususu maman pas mususu papa franchement tinate yaya Bon, poi ci dà la morte. Papà da un puffi, papà. Balla come te la mai. Balla come te la mai. Papa boy. Papa tolembi. Tolembi papa. Papa tolembi papa. Papa boy pega. Weza lopongo donjila. Tolembi papa. Madame,
Mbote papa kombo na yo nani awa tozali wa bipesa biso na quartier betela biso eloko nini oyoyo boye ko sibili yango actuellement na quartier na yo. Merci kombo nanga monsieur Caleb Manza toza na quartier Kinkenda commune Ngaliema. Toza victime ya ba inondation mai ezo déranger biso à tout moment. Tracteur tango yaki emekaki ko curé tozwaki une solution quand même partielle. Et bien après, depuis mi-mars, Bambula et Bandaki, oignon so tracteur à sala lokola musala et komaki à zéro. Mai et Kundami, Bandaku et komi même niveau. Na mai et Bambula nyon so ezo beta nde ezo créé biso ba inondation. Pendant tout ce temps, toujours là la libanda, vous avez témoin comment on a tous nos effets sur par terre. Et puis dehors, tu peux accéder à la carte même il y a le pangoté, à forcerie dans la maison. Donc tu as une difficulté difficulté ezabiso na niveau wana. Papa Kalebi banda bo sibil conséquences yambula o utiko lekawa après lobby nangwa. Mo continue déjà o e komona bino na situation boza ko vivre nango na moment oyo. Aucune autorité. Au lobby? Aucune autorité. Ata mokonzi moko aleki na noté. Depuis le mois d'avril, tozo ko belela tozo belela timo ya lelo toza juste mi-juin. Mokonzi moko te aleki. Na komela ki particulièrement honorable Guilé Poungu, kwaza Eli Ngaliema, je lui ai écrit. Nebisaki est adressé une lettre, une requête et pas ya gouverneur. Ce qui bakoki ko l'exali sous tracteur et ko sungabiso. Mais il n'a même pas réagi qu'il n'a qu'au comater ou bien je vais le faire. Il est resté toujours silencieux. Mais j'ai tenu quand même les rejoindre par SMS à Yambaki Yango parce que les signes sont là pour qu'il a signalé le gouverneur autozo vivre. Mais physiquement, même les caméramens moko à l'équinante de la part du gouvernement, moins encore guinongé. C'est pourquoi toujours qu'on plaider dans ce sens-là que nous sommes abandonnés même par nos propres autorités en général et nos élus en particulier. Apparemment, M. Caleb, boza kola la libanda, yona bana. Oui, bien sûr. Boza ba témoin, boko lekisa caméra na bino boko mona tout ce qui est de la maison et dehors. Boko lekisa caméra na lopang boko mona ke même yo tu ne peux pas y accéder. Tokola la libanda tendeni. Tozola la libanda depuis qu'il avait plu. Moi et toute la famille, pourquoi pas tout le monde qui habite avec nous. Alors, il y a des maïs où ils allaient comme on a dit. Il y a maïs à Maluku. Avec un maïs Maluku. Maluku, oui, qui sépare quartier Congo du quartier Kinkenda et quartier Lonzo dans la commune d'Engaliema. Alors, bakondi mokonzi kola za kolanda yo, ba député na bino bo vota baza kolanda bino, population aussi congolaise yota la bino. Message no motuya o mokonzi kola ko simba ezali nini e uti pa na yo. Souci na biso ezali soki possibilité ya kotonga ba mai o ezate ba l'exnefis ki tracteur. Soki tracteur eleki esali kirage mai kokoma na se. Même si Mboula et Betty et Kozouama Koki a kokoma na banda côté. Parce que quand ils ont tiré, tout ça allait presque un bout de temps, tout ça qui à l'aise, mais il pleuvait abondamment. Mais tout ça qui dérangeait. C'est pourquoi tout sengi ceux qui bako l'exnefis qui tracteur et ceux qui koki kozala moko ya ba programme na bango parce que l'inondation se fait presque tous les temps ici dans notre pays. Ceux qui kozala bango dans leur programme qui est ba l'exaka tracteur dans les eaux accurées. Au moins chaque 6 mois après, et kobando sunga biso. Parce que ceux qui bakure, dans moins de 12 mois, vous allez un peu à l'aise. Et s'il passe au moins 2 fois l'an, vous allez plus à l'aise. Parce que possibilité à kotonga pe à kokaneze yango, ils en ont noté. Nous ne vivons pas ça. On ne sait pas si c'est par manque de moyens ou bien c'est par manque de bonne volonté. N'acquisons personne, mais ce qui est faisable et qui ne coûte pas grand chose, ils allaient à collectionner fisc et tracteur. C'est ça, Oyo,
solution rapide au gouvernement et de la biso sans passer par des promesses ni rendez-vous. Ok, merci. Là, c'était notre papa Caleb. Oyazali habitant il y a quartier Oboyo qui est ba précision détail oyo aibi bongo na kopesa na inondation o bazali bongo ko vivre. Alors na recepé la pena solo na ba mama na habité ba mama mbote to ko ya to solo biso na bino mbote mama kombo na onani kombo mama Florence. Mama Florence yebisa biso a tozali na quartier nini situation ni bozo vivre ngo na commune na bino. Situation tozo vivre ngo likambu ya mai. Ana commune ya Ngaliema na quartier Jamaïque. To vani na mai ya maluku. Mai oyo so déranger biso makasi. So mbule beti to zakana kimia te to lala te. Ka mbule tango bandi biso be to za libanda. Ya ko kanga mai. Tala ningi to solala libanda mai ekotiti na kati ya banda ku ba locataire to zakina bango no so babimi bakei. Biso to solala libanda tongo sapora okenge biloko ezindi leo to za boto tikali ka bobila makola te zate basani biloko no sekei to za na posa bati de la biso tracteur aya kwa kirema ipoto za na kimia so tracteur akonte na mai ya kirema nde ba mai oyo za na mapango ekobima oyo pesa na kati ya bandaku ekobima ne to kozwa kimia posa biso to za na ngone yango na bati de la biso tracteur oui comment on dit mama Florence est-ce que ezali moko ya ba meba na bino to botongi pembeni ya mai te ezali kama oya kotonga pembeni na mai te ezali kama tonga pembeni na mai te mai oya débordaka makasi soki mbule beti ya débordaka makasi soko lobi ke biso toza pembeni ya ba mai mama misusu ba likolo kuna baza na mai ba o baza liboso kuna baza pena mai ba pena mai te toza posa batindi biso tracteur papa posa la biso yango wana tozolala libanda na bana na bangungi ba miyibi pe ba o déranger biso na butu na miyibi bazwa lisusu so ya na butu bazalaki tokufa ye leta linga kunda bibembe olobi leta kunda bibembe fatia linga kunda bibembe biso na bana mususu balinga ki bachola biso aw papa posa la biso atinde la biso ka tracteur to wana posa tracteur kaka aya kwa kirema ipoto za na kimia bana batanga classe bazali awa bazali alors ba ilongo na bango ba vivre la condition ni pona kokende o ezali bongo kelasi bazo sala ndenge nini pona kokende même église leto yali dimanche est-ce que boke église te non ndenge nini ambelité quand même ngamo na telmi bona na bilamba ko église te bana bilamba ba ko na église za te bakaye ba sac biloko nyonso ke ba document misala nyonso ke na mai. Alors mokonze kola solanda yo mela na yo ya motuya ezali nini o mokonze kola ko simba o euti epa na yo ngai mbele na posa na ngeza kaka atini la biso tracteur posa la biso atini la biso ka tracteur akirema ipoto za na kimia to na posa tracteur kaka tracteur akota na mai akirema mai akita na se na profondeur poto za na kimia tala nanu ko banda na sebo ya quartier 1 ti esika po oyo bazoko sala oyo nyonso oyo soko bokiti bo nyonso bozwa ka rapport ka moko. Ok, merci maman na zapena batu na ebite moni bilenge bazali yaya mbote pusana mbote lenge mbote papa kombo na onani kombo na nga yala na moni ovandi kimia bo problème yo zala ngwa problème eza papa mai kande kotela biso na ndako nazala ko tuna bana baza kuna pa ba mama kuna bake kuna point bake kuna ka pona mai lobi mkombule beta ki mai débordé makasi chance ko o mibali wana na tinda bango kuna ndako kuna na tindi bango na ndako na tikali kana o amukie to mbule bandi wana na biso mai débordé to ko mo kima na butu wana na bana ti likolo kuna to ba air ni déjà ezala ba désert nde tomate likolo kuna tokebata makuna pe ba voisin kuna nini tolala libanda opede ba biloko na nyonso biloko nyonso ekenga na mai na bilamba bana na oanga moko na oa mobile na nyonso ke na mai. Alors bakonzi ba Holanda yo message nini ko adresser pa mokonzi ekolo ba gouverneur de la ville na ba député provincial oyo bo votaki na mile na bino ba simba nini uti pa na yo non lo bani papa ba yela biso ka tracteur ta tracteur ko ya e benda ta ba mai o esa nini to vanda ka kimia po so ba tracteur ya bo vanda ka calme so ka tracteur ye to vanda na biso bien donc souci na bino ezali tracteur ko tabakire o ezali mai ya maluku awa ka mai maluku ka so ekiti to vanda na biso bien. OK, merci beaucoup.
Koto pourrait non bien. Et là, l'un des bons. On dit n'a pas ya shura. Ah bon? Étoile. Na bana, na biloko nyonso tout. Ekei. Banda kotikali polele bato babimi bakei. Suite ya mai tirage. Batinda tracteur aya ko atire mai poto zala na kimia. Soki atire mai ekiti. Tozonga tovandi na banda. Ezati biloko nyonso tout ebebi na banda. Est-ce que lisungi ekoki kozala te? Bango bayebaka bato ya est. Soki makambo esa Allez, voilà. Allez, avec la coupe de l'aigle. Avec le point de bossu. Pas pour moi. La coupe de l'aigle. Ça va mater les gars pour la coupe de l'aigle. Avec pas pour que va aller voir musique. Avec ça va commencer. Ça va vous ça là. Et la qui vit la maille comme dit on là. Son boule bête ça. Après ça fait à quoi. Mbote papa, comment na yo nani a tozali wapi? Mbote journaliste, comment na ngai ba ben ngai papa Delphin, awa tozali na mai ya Maluku. Donc Jamaïque na ngambu boye, Kanluka pe na ngambu mususu. Donc na katikati ya mai ya Maluku. Yebisa biso situation nini o bozali ko vivre nango na Oyesika? Awa biso bato ya Jamaïque pe bato ya Kanluka tozana problème ya mai ya Maluku. Mai ya Maluku akei kosilisa course na ye na mai ya Makelele kolonga pont ya Makelele kino pont ya Kanluka tozana situation moko critique. Mai ezako déborder ekote la biso na lupango donc mai emati volume ekokani na batupango. Donc matupango ekoti mai banda kunyoso ekoti mai moyen ya ko vivre ezate tozako la libanda mai ezako menacer biso esengeli biso batinde la biso lisungi. Wana souci na bino ezali ke faut ba kire mai ya Maluku. Oui, exactement. Souci na biso ezali ke ba kire mai ya Maluku ko banda pont ya Makelele kino na pont ya Kanluka. Soki ba kire wana poto zwa kimia toko wakovanda na mabota. Yebisa biso no bete biso lisolo na mokuse na mbula uti ko beta lobby. Ah bon vivant qui non nini. Oui papa journaliste mbule uti ko beta lobby biso nyonso tokima ki bandako. Ko banda po Makelele ti pont ya Kanluka biso ba tozali na mai ya Maluku tokima ki bandako mutu moko atikala kite biloko nyonso ekei donc to perdre biloko nyonso tu otozala kana mutu na mutu aweli intérêt ko kimisa bana ko kimisa libota na ye lelo tozali awa tozoko lala libanda soko leki lupango moko na moko komona biloko eza libanda tozako lala libanda. Voilà pourquoi tozosenga ba konja mboka boye bazoko yoka kolela na biso ba aider biso bako aider biso na nini batinda tracteur aya ko kire mai ya Maluku soki akire mai ya Maluku poto zwa kimia to ko vanda na mabota. Est-ce que depuis beaucoup eli kama oyoyo ezali na bourgmestre ou député au bo voter boti na parlement ou déjà ay ko rendre bino ezali bongo visite na Oyesika? En tout cas depuis tozi likama oyo banda bambule bandi ko beta kino lelo tomoni député mon côté bourgmestre mon côté aye ko sunga biso to aye ko tuna bino bozokola la ndenge nini bozola la libanda nini esengeli na bino poto sala pona ko aider bino tomoni yete kino lelo. Alors toi ne langa me ko kamwa mbule za toujours ko continuer ko beta pe na omona déjà likolo ezali ko yinda ojebi sanzambe nini po likolo zo yinda bino bozola la libanda.
biso tozolala libanda likolo ezali ya nzambe mokili pe ezali ya nzambe nzambe nde mutu azoni okisambula donc ngai nakoloba ndenge na telemi boye banda na botama na mona makambo te mbula esukaka le 15 mai ndenge na yebili tokomi le 15 mai mbula esuki tokoti elanga mais kino lelo elanga mbula ezoko continue ba mbula ezobeta pe ya mukete ba mbula ya makasi ezali kamuna nzambe biso moye tolo ba izate mais bakonzi ya mboka il faut bazwa ba précaution ba battre la population parce que baza wana pona population ba battre la biso batinda tracteur aya kokire maya maluku po tozwa kima tovanda na mabota. Alors, message na yo ya suka et pas mokonzi ekolo. Mwana mboka Fati Beton muka tombolo asimba nini oye uti et pas na yo oye zali bongo belecteur na ye. Oye na koi kolobe pa ya Fati Beton soki to vota ki ye azu e bonga ezali pona peuple. Peuple azako souffrir, a commis na souffrance. Peuple ya kanluka pena peuple ya Jamaïque nazolo ba pona Jamaïque ponga na vandi na Jamaïque pena zo ba pona kanluka po ba voisin na ngai Fati Beton tala bana na yo tala population ezako souffrir awa na Jamaïque pena kanluka population oto vandi na maya maluku mingi 3 4 parcelles 5 parcelles toza inondé mai et côté libana bandaku et baby sibiso babiloko tozola la libanda Fati Beton yokela population mawa yaka ko aider biso tinda bakonzi baya ko sunga biso bona bazana ba tracteur bo bazana ba moyen baya ko sunga biso poto ko vivre toza na posa ya ko vivre parce que tozali peuple toza population na yo. OK, merci beaucoup na moi pe bilenge bazali to profiter ko kata Aristote ndeko boni bien père ovandi koto otangaka natangaka te wani mon ezate dans la caméra mon ezate. Alors bozo vivre vie nini koto to moni batu nyonso surtout baza kozinda pa nubo dindaki to dindaki père. Alors souci no eza nini sina biso za pona bakonja mboka babongisela biso toke mafa père na ngai soki mule no ido biso moya tokoza pongeza te biloko ezodina bana bazokufa to comprendre te anini bakonja mboka batalela biso na likambo toko gâté. Oko gâté, merci beaucoup papa Boni. Bien papa. Comment on a dit Chris. Ndeko Chris. Ovani koto. Bodindi. To dindi fo papa. Chris Bodindi. To sera mkonja mboka aluka so solution. Solution ni alukela. Aluka so solution. Aluka so solution ta bien papa. Ngale lo bati. Alors yo Bodindi pa bino. To dindi lo baby. Bilo bébé belé. OK, merci beaucoup solution que joama. C'est bon papa. Maman comment on a ni? Comment nanga ma José. Maman José. Comment nanga ma José. Na tuni boye. Biso pena banato banda bozaka ba image bokenda kananga wapi tozo dinda ka tuto komi boye na bilamo to baby bozo biso solution te tu wala kola bozo ba image oyo bokezela biso solution ata wapi bopesi ngai ata bopesi biso toko kende na ozela image na bino oyo bozo bopesa nga réponse. Alors bape sabino olobi ki ata abo pesinga ata kuna mo pesinga bokende olingo lo bapenza nini Mama José boyekende siko lupango lokole zindi na bilamba to keyi ko botala ndako botala bilamba siko to ndako to bo filmenga est-ce que ba filmenda ko bo filmer bilamba tu film biloko baby siko maluku oyo mai oyo bozwila ngo solution ti boyoko boye wana boye nini tolobi boye mbala lokola bozwi ba image oyo kote bozo kende kuna bozo image wana bila bozo image ndako wana bozwila nga solution et pas ndeko na ngai mo ya mobali Pasteur Caleb boyebi aza mutoko bunga te bozo image oyo bokende bopesa biso solution to senga bopesa biso solution bopesa biso lopangu mususu. Alors message na kasi mokonzi ça appelle un message clair mokonzi ekolo oyo zali bongo mwana mboka Fati Beton gouverneur de la ville Daniel Bumba asima nini oyo uche pa na pe souci na yo ezali nini penda pona quartier oyo mokonzi mboka bongisela biso yak totala miso pa na yo bongisela biso mokonzi ekolo tozo senge pa ya Bumba
toyoka wana sango biso na kaluka awa yako to bavana biso boyako boyato biso mutopita bino va matela kwa na ngomba to sengi solution zila biso solution mbalo zila solution. OK, merci maman. Esili wana toka kuna boketala ba image kuna boza ba image wana mapango na bilamba tokei. Ça va, merci. Tokoma tobona pa maman nenge batu badindi to sola pena ndeko mobali. Tozoya mama. Tozoya. Mbote ndeko komo na yo nani awa tozali wapi yebisa biso situation actuelle ni bozo vivre awa. Komo nanga premièrement ndeko Josué nazaka na ngalema awa. Parce que le problème est ça que tous avons vraiment passe à makasi. Tous avons vraiment problème makasi, tous vivre le kola banyama. Lobby, tous vivre le kola banyama. Parce que tous allons qui une église, asa papa na biso akamaka biso une église. Tout cas qui s'engage depuis vendredi comme les biso na mato imbula et sala qui mama bisoba. Et sala qui biso vraiment bien entendu to longa qui une église ne toye awa. Ils ont sunga vraiment te ba konzambo il faut ba sala musala ba député auto vota. Important c'est la bango ezani ezanini. Parce que bon c'est la biso musala teta ba niveau to komi nango. To ko di na tina ba niveau ba mai boyete. Tout ça ba tout il faut dans la kimia dans la bien. Parce que eux amboka na biso. Tout ça ba tout mususu te. Eux amboka na biso faut vivre na façon et c'est to vivre na Congo. Mais na Congo façon to vivre là. Ndeti ba konzambo ko auto vota baza na poso ko sala biso musala te mais baza premier contact ko lobaka. Bo voter bito sala bino musala. So to voter bango musala ngo ya malunga ba sala biso te. So tina na bango important na bango ezani. Important c'est ba konzambo ngo ezani poto vota bango kaka. To sala bino to bongisa bino côté. Mais abito so souffrir to so nio kama. Mbule bandi to komo fona ka libanda. Tout ça na posa kimia, tout ça na posa vraiment il faut to la kimia. Na mboka na biso photos za la kimia, makamutu kimia pongi atambula ngwe ndenge ni beti. Il faut na pongi bien. Na ba niveau boboyete ba ndako ba nokodina. Siko na minute na boto lala siko wapi. Oh yo zangi place olala. Na zangi place olala na lala wapi. Filambeke. Binoso tu eke na bo ndomo ninga ba zaka gaboye. Zaka na zaka gaboye. Sino lala wapi. Alors message na yo et pas mokambi ekolo bato ba ko diriger mboka na biso ba simba nini ya motuya oyo uti epai na yo. Souci na ngai basele la biso nde musala. Musala ni basele la bino. Babongisi la biso banda kumakamu to babatela batia biso place ya bien. Tolonga na ba place ya boyende. Na ba mai boye, na ba niveau ba boye, to ko sala boyete. Balonga la ba biloko tout. Attention ba traiter ngwe boye so ba ndenge nini. Ba ya basunga biso. Basunga biso ko to sala kimia to pema kimia to lia bien. Ko bango ne bazo vivre bien. Bango bazo lia bien, bazo lata bien, bazo sama kamle so bien. Siko biso to mema ngambu. Même to fota bango. Olobi biso to mema ngambu bango bazolia bien bazovivre bien siko biso to vota bango mais biso to vivre na passe mais bango baolia kitoko mais baza premier bo voter biso bo voter to sala bino makama kitoko na ba niveau boye à bientôt pe élection ezali koya bo promettre bango ni ba o surtout ba o bo voter ki bango déjà surtout ba auto voter ki ba auto voter ki ya mbala oyo élection soya ceux qui va continuer à konyoka la biso boye ba ya souté olobi ceux qui va continuer ko sala biso kaka boye ba ya souté pour te voter bango te ko ba sa msalate ba sa msalate oui et le côté ah le vérité ba sala le côté ba député provincial na bino ba député na biso auto yebani ba samolitanda bazali ba kenedi soka tasi ro banani to vota bango merci olobi Samuel Itanda aluka biso apesa biso bisika bongisela biso tina biso ba tracteur. OK, merci beaucoup. Akena poids lourd, on a côté ba chinois, aloué tracteur, ba ya ba bongisela biso ba place oyo. Ba inviter mai. biloko nyonso ya bana ekenda bana baza lisu awa te kolingai tokufa tala bo biloko nyonso tozalaki naona bacongélateur ebebe biso tosande boye na niva boye tina bachambre
Oto boto boto. Oh boto boto. Ma ezali to pepe en boto bendi en boto. Déjà bon. Vraiment. Ah fais les choses. Yango. On a bana dégâts na buto. Bon papa yo ka tala bo. Chance ko mbula onde beta ka chance ko bana ndeto bongola ki bango to bongola bango. Na oya muketo ko ekima mbangu. Tala nene dege na zana zemi na makamnyo sana ko ekima na bana na kuya ka kutu. Ensemble boye. Moi je l'ai plus ta solution. T'es solution ça. Ensemble. Biloko boye ba mai boye. Bon ce que moi na moi ko. Wow. Kanaka PSB eza pona samsara. Atona ndaku ya 4 chambres. Ndaku edindi biloko to edindi donc rien à dire. Ndabe kureza? Kureza. Mais kureza nanda kwa. Bakata kwa. Samoni tanda nani oyo katasi nani sopita ngaba komba na bango Samoni tanda nani na oya kola na katese komba nani ngopita ngaba komba na ye banda bazwa bokonzi na katese bobunga na makamuto tu botika bobozo na nyuso tu bokenda Excusez-moi d'un petit peu. Allez là-dessus. Maman, comment on a ni? Maman Rose. Maman Rose. Na fandi na kanluka. Moi c'est kitoko. Nga ntuka likamuna moni eza pasi. Bato ebele to yambi, bato ebele pe to voter mais basaleli musala malunga te. Aveni nyonso kanluka nyonso ebebi. Ebebi na nini Maman Rose? Biso eloko te tozalaki nanu na bakulu na kutu basali biso misala makasi mais bokoki bango te. Lelo tokomi na mbula. Zela to sola malemi manano. Obi bozali la problème bakulu na bokoki bango te.
bokoki bakuluna te bino ba chef biso to vota bokoki bango te lelo mai yango tokomi libanda na bantu tozolala neti bangala moko boy tozana ebal tokomi ko pepe ba mai nyonso ekoti bambongo ebebi bilambe ebebi bana bazotambola mitakala biso ba mama ko senga ka bilamba banzala tala bafufu yango ebebi bebi yango ya konika saki eza aw tokolia nini bato biso to vota bakenda wapi ba Samuel Tanda batala ka biso bayokela biso mawa baya kotindela biso ata tracteur po esala mayo soki mbongo bokopesa te basalele biso ka tracteur. Alors maman Rosie bozo souffrir awa penza basi nango ezali nini? Basi nango ezaka mai basalisa biso mayo ndenge tracteur yaka toura liboso esalaka bien na minute oyo banda yango ekenda solution ezate ba mai ekoma kokotela biso na bambula na bandako bandaku nyonso ebebi bambongo ezate biloko nyonso ezobeba tozaka na solution bolukela biso solution soki mbongo emonani te kaka tracteur po epanzela biso mai bayano ki penza bawumela te soki te tobebi mbule esili nanu te toyanelanga tozanelanga te oyelanga te oyelanga mai yango echina ndaku soki okoti na ndaku nanga yoko nyata te ketcho nyonso ekobeba siko ma Rose yo zolala wapi ka ndengo moni boy oba diamba nanga na tandi aw na che mwa elamba bakiti mubana nga ye wana soda abela alala ka wana na kiti batombola ka ye pa bat tala biloko mikanda maplome nyonso ebebi bana classe bazokende classe te ba uniforme yango wana nyonso na poni na kokite siko boyebisa biso bato to vota ba Samuel Tanda bakenda wapi ye moko fatia yoka biso kaluka ndenge tozolela tala ba rido tala ba dra nyonso bana classe lobilendi bakokende ndenini asunga biso soki mbongo ezate apesa biso tracteur epe ba mayo eken. Apparemment ma Rose kutu bino bosenga mbongo te mais bosenga beaucoup plus ezali que batinda tracteur et ya bongo ko kire o ezali bongo mai oyo bobena kombo mai maluku mai ya maluku mbongo bokokoka tenga na zana posa ka ya tracteur bana ba souffrir ba ya ko tirer mai oyo nyonso eken lobi lendi bana biso ba okende ni na école eloko te ba uniforme yango ya makolo kutu ko mona ne bongo ya likolo o bango pe lobi lo ba kozala neti bango to vota bango ba ya ko lukela biso ka solution pona mai soki te likamu susu ezate ka wana. Alors message na siko yebisa pe mokonza mboka dresser message pas mokonza mboka asima nini oyo uti pa mama Rose to ade ya mwasa soda bana classe uniforme et baby condition de vivre ezate bola la libanda na ebite message na yo mokonza mboka asima oyo uti pa na yo za nini ngana zana posa papa fati talaka ngai nga mwashi soda mwashi ya antenne komone Jeremy kutika Jeremy nazolela bana nanga lobi lendi ba kende école ndeni ni tata tala biso yo muto yebi biso toza bana epa na yo lukele biso solution mayo ya maluku yako luka solution tracteur to sengi mbongo te yaka na tracteur esunga biso lobi bana nga ba kokende école ba koke kaboy ba ko bengana bango kaku papa mbe bongo likolo akokende ndenini papa fati sunga biso nga mwashi soda mwashi ya antenne police Jeremy yako sunga biso to leli maplome nyonso ya mbana nga ebebi mikanda nyonso asambiselaka nyonso yango na mesa bazotanga ngo awa ezo kauka te. OK, merci maman Rose, le message est passé. Alors toujours Yo. Simon kan nengon. Simon nengon. Nous sommes tous en maille, non journaliste. Nous sommes tous maille. Tout là la tête, tout comme là le colo à Batit, tout comme là la mon gouverneur, t'as la biso vieux. Où est ça vite? T'as là, bilamba yangwane baby. Botinga le soka quand fils que tracteur et dégager zélo, poser le tondi. Et c'est le tondi. Maille à côté de ce qu'on coule bien que. A comment faire ça biso retour. Surtout tout temps sur quartier mobimba. Ba mai na ba mai. Ndenge za bu. O wana bani na mai. Biso kutu kontra taboye to mona boyaka na bino ka pamba na kaluka bokipaka biso te tozo souffrir batu bakufi ebele. Anje kaka ya pamba odo odo bakaka akota na mai oyo. Akitisa kaka zelo oyo uke epesa biso ta ya mai oyo ebi
bima na mapango po soki akiti na balabala alongoli selo nyonso bamai oyo nyonso tu ekopesa biso nzela ekita mbala moko tozokende ayaka te tokendaka bayaka te kaluka bakimaka biso te mpo na nini toza population te bino moko bomoi tala banda tobandaki tesu souffrance bajene tolala te mibali tolala souffrance awo tala mapango anze kaka ya pamba toluka nanu mbongo te akota kaka akitisa zelo nyonso tina se me mama yo nyonso te ekomi azoya te toyebi te nini oyo tokoloba lisusu papa bino moko bozolikolo biso koteyo bina bakotiole badie bamola bakangoliwe jala isiko tozaka na babase tozokende kabo mbangwa na mbangwa kala moto azokende moza wapi Nga bango babenge nga bayebisangaki akimi matona oloba papa mbote mama kombo na nani awa tozali wapi? Awa tozali na Kaluka na mbote papa awa tozali na Kaluka na avenue quartier 3 avenue Kaimba numéro 51 bis. Betela biso lisolo solo pe bosembo bozo vivre ndenge nini awa? Biso awa to vivre na pasi. Miso no moko témoin zo mona yo moko mbula oyo toyebi ke langisila na 5e mois 6e mois mbula zo continuer kaka. Tozo lala donc na pasi. Donc pasi vraiment rendre pasi na libanda tala biloko bilamba éponge ko boire ba congélateur ko kota mai. Donc toza moyen karaté moyen té mon congé kabila aya ko tala nan makambo vraiment. Kabila dalongwa. Titekedi aya ko tala makambo oyo na ba député so ba Samuel Tanda ba ya ko tala so makambo na Kaluka awa toza ko kufa banda ko eza inonde ba mai na mai. To monde to sala te. Beta biso lisolo mbule uti ko beta lobby awa ozaki ndenge nini? Mbule uti beta lobby en tout cas donc mbule bandaki na désert. Banda désert wana tozaka libanda. Mbula tala ba mire ndenge bukani biso bandako donc moye karaté ba zelu na kata ndaku mai na bana ko kima bilamba ko to loba te to contrôler ko bilamba te so mai na mai bilamba ke biso na mai. Donc mbula na iko boma biso penza. Eo sa nini? Eko boma biso. Mbula nzambe. Mbula nzambe te mbula wana mbula nzambe te. On to bien mbula nzambe te parce que mbula nzambe nga sala biso boité. Alors souci na bino ezali nini na quartier oyo? Souci na quartier oyo ba konzambora ba kita ba ya kotala soki ko senga ba palu so ba place ko vanda to vanda po oyo boeza malamu te. To vanda likolo ya mai, to la likolo ya mai za kitoko te papa na ngai. Est-ce que déjà ba député bourgmestre déjà ba yeko mona bino na gouverneur de la ville? Nan ba yeta ta moko na kotite. Nan ba yete. Nan mutayete. Nan mutayete. Ata député au votant. Nan te. Alors message na yo suki ezali nini pa ba konje kolo o baza ko diriger mboka oyo basima nini motuya euti epa na yo? Ngana zana posa basimba kaka ke bakota ba ya kotala ba visiter biso ndo zinda ba mai ba lukla solution poto longwa awa ba lukaka solution ba kirena no mai tracteur ya kire mai ne ba kira to liboso na se ba kotala nanu ba zula so ba solution po boto kokate to na posa kaka tracteur ya kirena no mai kita ndenge zalaka liboso sima ba zuzo solution na sima. OK, merci to zapela papa to sona papa yepe ya komeka kopesa biso ba plus de détails bo comprendre to zaleli en tout cas chouezate pour ça non boy papa mbote papa komo na yo nani bon ngai kombo na nga papa Sele Ikomba papa Célestin Ikomba to fandi ka tout justement kana ngana fandi na ngambo ya Jamaïque kaka na elo kaka ya mayo bon oyo nde nièce na ngai na ya kutala bango pe ndenge bango ba dindi pinga pe na dindi yo po dindi ndeki no pa dindi makasi papa makasi bango kutu bazo regete pa na ngai ngapi na zo regete pa na bango
Papa, franchement, papa, Natana Kimete. Mai, papa, on a la matanga, Nazon, papa, Mai, ti a Nandako, Tina Mutolo. Bana Bazalaki, Bana Bazalaki, Basalaki de façon que Bam, sécuriser, mais papa, Kokikati. Kame Kweli Mutute. Papa, Kame Kweli Mutute. Ton père de la paix, le côté, mais malgré le bloc, il y a un maï, mais le comme on peut bonge zalité. Et le pan, nous, il y a un maï, nous, toi, entouré d'un maï. Tina katanda ko magi to bimana ba pa na se ba pavement susi ka ezali ka papa ba tracteur ya ka liboso tout le mon condatin de la rapso tout le liboso papa et zonga même deux fois papa soki ba tracteur les zonga moi qui me kokota papa soki une fois papa profondeur bango ba kitaka liboso ba yo ça papa système wa tous les deux côtés ba to boka ma belette mpandi akanu kana mpandi Jamaïque papa to sala kimia to déranger surtout na kanisi donc ba yo solution ba yana ko kirene mai oyo surtout papa surtout mai ta papa ndenge mai tondi le communauté pleine d'avions communauté pleine de balles bana babeta ka bana nzoka mai papa ce qu'il faut papa heureusement papa mai yango comme na fin ya to comme na période la ngeli kota papa ce qu'il zaki na ba janvier ah papa mbende mitraille biso ah mbende mitraille siko sabiso ndako tondi mai le pont tondi mai ozola la wapi papa kola nanga vraiment kaka taka na technique ikola dotaka na moi ba mbetu moko ya kala site papa matisi ba brique likolo to matisi mbetu matina ka moi niveau likolo to tie un matelas likolo papa na sens wana mais pour le moment na kimi penda kwango ça nini na kimi kimi ndako na kimi ndako na dauna moko ndako nga moko papa na kimi yango papa na ye pa sika madame akim la tout le diboso bande to kimaka tout le diboso ndeto tika ya tika ya ayoka somo ya mai wana aboli ko zonga na mpanzi na ngana zali alonga suko bana ba kiko ko bimsanga papa zonga kuna sika mama zali totana ni mai ndenge Indonesia kaboli na love ah papa ndego la Indonesia kaboli na love mokonzi pardon papa oyo séparation basali biso boy papa ya nko mayo papa za nko papa encore papa tate pas mususu bani pas mususu maman pas mususu papa franchement tinate yaya tinate papa gra heureusement pas de zaka moi musika mbende ngo kuma musika nga pena zali otala ndenge papa do alors message na yo ya suka ezali nini pas mokambi ekolo parce que to c'est quand même eza ba histoire ezali quand même soka population baza ko vivre na souffrance na 21e siècle en plus na régime oyo population et ba qui vraiment la ko linga makasi pe la ko voter alors ozali mwana mboka ozali électeur ya Mukwa Tombolo message na yo ya suka ezali nini et pas mokambi ekolo asimba uche pa na yo papa souci na nga ezali boye oui azamutu vraiment oyo ye azomona biso to yebi yango te azana pati azawana bitumba epai inondation epai ba nini ba erosion epai kaka banzele epai kaka ye mutu moko kaka wana mais alemba te nzoka lemba ya minu na yete papa dans ce premier état papa dans ce premier temps on a 5 kaka ndena lobaki atindela biso ba tracteur kaka na mai kaka oyo e kabuli entre kan luka mai ya maluku papa atindela baba tracteur papa même 2-3 tracteurs papa ce qui kire mai papa to tike kime papa to kumisa ka ndé to kumisa ka ye franchement papa liboso premier pas yango wana kaka aye la biso ba fufute ba nini te kaka tracteur kaka papa ya tracteur kaka ya. Merci beaucoup, le message est passé. Na moni pe maman Zali. Maman pour ça to sur la biso ba comprendre que to sali descente na milieu inondation et bi bongo na ko frapper penza mote mama ko mononane. Kombo nanga ko na Célestine. Ko na Célestine. Boni santé nan. Santé zana no mabe na ko talaka na be inondation oyo tozo la la télé le 2 jours to laalité. Bana pe bazé pai biso pe bi pai. Biloko ebele kei mais posa na ngai ezali kolia na komeleza problème te nzale bomaka mutu mamkolo moko te mais soko zangi esika ya kolala eza passe banda kwa ntuka eza biso moye te ba maye tondi po sikoyo totika papa kimia atindele biso ka to 5 ba tracteur ba yaka ba tirer kaka mai soko ba tirer mai to kozana na biso kimia po mala liboso le ba tirer ki yango to yeba ki lisusu te mbule beta ka bolali bolamuki kozana bino bien biso posa na biso eza kaka ba tracteur e yana maluku e tirer po biso ba to fa l'homme sous tracteur ka e tirer tracteur ya ezali awa o eza awa ezo sala pont eza pont na centre Emmanuel awa ezali
ceux qui bakosenga nzela bazwa o basalela kuna ba retirer biso ekozala pe kama okazu ba traiter wana yete yokoloba nini eki mutema la muto mabe eza mutema mabe eza mutema mabe soko yete po yango eza awa pembeni awa bakotindela biso moko etire biso ba mai awa ti lelo oyo ti na quartier 1 tokozala kimia. Alors avant muto akufa ou batu bakufa awa message na yo nini ezali pa mokambi ekolo asimba oyo utie pano ya mutuya eloko ya mutuya na lobi boy kaka tracteur po batu bakufa te atindela biso tracteur talisa nano nini imagine yo kuna totala tala nano mboka ngo ndenge ezali poto wana pe ezali kama pona biso bande kweya bato esnel bayaka te lelo lisusu ekwe nyonso na mai siko singa kura wana na mai bana bakokufa te biso tokufa te kura na kati ya mai baya ba tire ba tracteur etire ba nini ba mai ale balongoli pe poto oyo po kura eboma biso lisute na kura na mai biso toza na zelo oyo na kura toza na passe kaka. OK, merci beaucoup. Botika mala na basinga na mai na bakura okufa bien ni za ba bakufa la ye Essa linda lho mina tuna babia Adana foto wa papa wa bei mama pesi ba mbongo ba wa yego lungu yego mati Ebi wa mama Lebi na tuna lumumba babia lumumba